Voilà, Neko Balandi, réel plaisir. Écoute, on a bien le sous na compte. Il y a Tindika Télévision, chaîne idéale, tout ça na terrain, mokolo alelo, pour na kolakisa bino, ba réalisation, ya mokonzi ya mboka, wa pesa kiningisa ba bongisa Kinshasa salité, Kinshasa nzele ezalité, Kinshasa bosoto na mokolo alelo, ngutsu kikwiti oyo e umela ki mwanda mukasi misala, et si avancer na mokolo alelo to kiti bel et bien na kikwit oyo kobimati nzela ya elenge sa traversant par université autotiko proposé bino na émission loleki lolenge kani bazali ko tia yango béton kasi mokolo ali to ko lakisa bino lolenge kani kikwit ba che goudron na ndenga ko sakana te misala ezali ko kende kitoko donc mituka ba demi terrain ko zali souté donc obimi makala tiko ke na elenge sa na transon ya kikwit ba uti limete ba uti changu ba uti nani donc ok na bino bandal sans problème nanzela wana grâce ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi mikolo to sela bino ka ba image to sali annonce to tiki bino bolanda po ezate ba image za ndambo boye na boto tika bino bolanda vraiment molai ya masolo yango ndenge bazo sala elongo na compagnie ya bana mboka GMC oyo basimbi penza masolo yango pona tina ko sala nzela ezala kitoko ingénieur Biumbu toujours na pointe pona ko lakisa bino ma réalisation pe na ingénieur Mike Luzado na montage na kobosana te ko pesa mbote na Rifan Kisombe na Papi Keli bango de bakolo chaîne sans plus tarder na tiki bino bolanda vraiment reportage autokutani na mikoleko ya bye bye.